bakofinga tina sona tomikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpo na nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpo na boma nzoto yanga nzoto eza se moko mokolo liwa ekoya mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga nzambe apambola bino esika nyonso vraiment video kokuta bino vraiment nzambe apambola bino ya bino ndeko Shora de Sulangar ya solo bandeko lelo toye po tosolola eza lelo le 1er août ya liboso tozali kosouhaite bato nyonso oyo babotamaki mokolo ya lelo le 1er août joyeux anniversaire na bango mbotama elamu ndenge biso na lingala tolobaka mbotama elamu na bandeko nyonso oyo babotamaki mokolo ya lelo le 1er août nzambe apambola bino esika nyonso bozali kofete nzambe abakisela bino mpe mikolo ebele boumela nzambe apesa bino mpe kimia ezala kati na mabota na bino ya bino ndeko Shora de Sulanga bandeko lelo toye kolobela makambo etali kaka mboka oyebeki ya solo biso tobetaka masolo oyo etali vie sociale mpe makambo ebele elekaka na communauté na biso lelo tokolobela mpe likambo etali mboka na biso la RDC oyo président nango azali kokamba ngo président Félix Tshisekedi Tshilombo président Fachi Beton toyebeki ya solo ye puta azali président actuel na mboka Congo kasi lelo tokolobela bandeko likambo etali MONUSCO toyebi yango ezali bongo ONI oyo tobengi communauté internationale batya yango mpona kosala sécurité ya bapays nyonso ezali agressie na mokili bango bazali wana mpona koya kotya kimia na kati na mboka wana oyo ezali agressie bolimbisi alo biso lelo mboka na biso la RDC la République démocratique du Congo la pays na biso tobengi RDC République démocratique du Congo depuis 1994 shit ya Mobutu boyebeki ya solo esalaki mpenza malamu te oyo Rwanda pardon shit ya Ayibiarimara président ya Rwanda okufa na ye bandeko esalaki vraiment mobulu esengaki ke barwandais bakota epai na biso kasi ya solo ezalaki complice ya communauté internationale parce que bayebaki ke kala te bakofaire chite Mobutu yango bandeko basalaki ke ya solo batuti bautu babunda na kati ya Rwanda comme ça bango bakozwa bautu bakimisa bango na Congo po bacréer une guerre civile 94 donc 94 bango bayeki epai na biso bandeko na ngai en 1997, donc 97, après 3 ou 4 ans, AFDEL, Laurent Désiré Kabila, aye naba Rwandais touti. Ole kaya naba Hutu, ya memil biso ba touti. Ba touti o ba utaki na Uganda, o ba yeki ko envahir, ko sa pouvoir ya Ibiarimara, o azalaki Hutu. Bango wana Laurent Désiré Kabila, a memelaki biso na kati ya mboka na biso RDC. Tango aye na bango bandeko bitumba wana depuis 1997 bitumba ezalaki makasi ti ekosenga shit ya Laurent Désiré Kabila lokola Laurent Désiré Kabila aboyaki ba propos ya ba américain communauté internationale de ba américain na ba français na ba européen lokola ya aboyaki ba propos na bango bandeko na ngai bamonaki non oyo azali
vraiment élément moko dangereux, il faut se débarrasser na ye. Nde ya solo bandeko bayaki ko assassiner Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila koufi en 2001, remplacé par Joseph Kabila. Joseph Kabila tanga kotaki bandeko sengi ba casque bleu baya na République démocratique du Congo. Babandaki na Monique ti ekokoma lelo MONUSCO. Depuis 2001 ti lelo toza koloba boye plus de 20 ans bandeko na ngai MONUSCO azali kaka na mboka na biso. Plus de 10 millions de morts. Agence assure Pochan Handel #1 na kati ya Bundes. Pochan Handel mobange na bango 2 fois te Pochan Handel. Bandeko na ngai soko na koli na yo okangi ba carton okangi bilamba basani biloko ya ndenge na ndenge chez Pochan Handel ya sir na ndenge osakana te. Oza na voiture na yo oza na posa voiture wana ekende na Congo na RDC na Kinshasa Pochan Handel azali wana. Bandeko nango oza na besoin ya kosala conteneur Pochan Handel azali akoya kotikela yo conteneur na liboso pena ya lopango na yo otondisi conteneur na yo nga nalingi 20 pieds nga naza na posa 40 pieds mobange na bango agence Pochan Handel akoya kotikela yo conteneur na yo. Bandeko na ngai ya Luanda Angola bandeko nyonso ya Kinshasa bandeko Pochan Handel azali wana mpona bino numéro 1 na kati ya Allemagne. Number 1 Pochan Handel mobange na bango tokoma kobenga esonga nzila ye nde moto azali molakisi number 1 na kati ya Bundes. 2 fois te Pochan Handel 2 fois te bandeko na ngai bozala ebele bobongisa bakoli na bino bokomona épreuve ye moko nde babengaka esonga nzila bokomona mpenzaki ya solo kisalo ye 2 fois te bobenga na banumero ezali fiche ezali komonana bobenga to bobenga ngai moko Kongo alenga nazali mieux placé mpona komonisa bino na Pochan Handel. Number 1 Pochan Handel numéro 1 na kati ya Bundes. En tout cas papa continue toujours mosala na yo ya kitoko ozali kosala mpona bana Bundes pe bana ya Europe mobimba kisalo toujours Pochan Handel number 1 Pochan Handel numéro 1 na kati ya Bundes. Papa continue na yo kisalo toujours yo 2 fois te nzamba pambola yo Pochan Handel mobange na agence number 1 kufi na este kuna na Kindu, Bunia, Butembo, Goma, Kisangani bandeko batu bakufi. Donc bandeko nyonso toza na bango kuna bandeko na biso bazalaka kuna na este baperda ya bango bapapa baperda bamama na bango baperda baleki na bango baperda na baya na bango bamiso baperda bandeko na bango. Chose grave, tous les bandeko baza côté est baza violé des mères et des pères baza ko violer papa na yo na sima mama na yo liboso. Donc bandeko botala morale ya bandeko na biso oyo bazali na este ndenge bakoma. Yo papa na mama bokovanda bobaye bakoteli bino bazwi bana na bino ta susu ya ba 5 ans 10 ans 15 ans ba ya basi ba violer bango na miso na bino moko ba parents ba violer bango. Tant ba aussi ça ko violer yo papa ba bomi yo mama ozotala ba bomi mama bana wana batiki bango ndenge wana nde ba violer bango. Bandeko botala morale ya bana wana bakokola ndenge nini ndenge bana na biso bazali na Kivu na Goma kuna na Kisangani ndenge bakoli kuna na Bunia na Butembo pe bakindu bapai na pai bamboka nyonso zali kuna. Bakozwa mwana mobali ya age moke jeune bako violer ye. Après ko violer ye
bakati ye nzoto mutu mobimba na machete bazwi mutu na ye bakati yango batie yango neti comme symbole na bango mpo balakisa na chef na bango tala mosala tozali kosala kitoko. Bandeko mboka na biso mboka ya Congo makambo wana nyonso ezali koleka na misu ya MONUSCO oyo tobengi ONU, soi-disant armée ya paix na mokili. Donc bandeko na ngai MONUSCO oyo boza komona ya na mboka na biso mpona kodétruire biso bakongolais bana RDC. Tango bango baza koboma kota ya este baza koyiba mpe na baminere. Tango bango baza koboma kota ya este batiki biso na Kinshasa tozala mbrouye na miziki, tozala mbrouye na baeglise. Tous les églises chrétiennes oyo ya mindele bamemela biso na Congo corrompi. Bango baza kotika na bango catholique, protestant epai na epai nyonso tout les églises chrétiennes en globalité. Bango nyonso vraiment en tout cas baza dedans na ba mort nyonso tout bakufi na RDC. Tous les églises chrétiennes vraiment bandeko na ngai baza corrompi. Parce que bango pe baza ko participer na kondima kolalisa peuple pongi ba se donner te na ko se révolter na makambo eza koleka côté ya est na bango kuna na mabele na bango côté ya est na bango. 12 millions de morts bato baza kokufa kaka, bato baza kokufa. Plus de 150 troupes armées oyo ezali côté ya est. Mutu nyonso tu politicien nyonso tu aza na Kinshasa aza na groupe armé na ye. Politicien nyonso ministre oyo bato ba assemblée nationale ba député bato adoki bango tout complice. Bandeko na ngai Joseph Kabila asali 18 ans na mboka na biso na mboka Congo. Casque bleu baza kaka wana baza koboma bato. Tolandaki video na ye ye moko alobaka yango ke no azoyeba kutu eloko te babengiselaki ba casque bleu wana. Donc bandeko na ngai ba casque bleu vraiment c'est terrible. Ya solo bandeko na ngai ba casque bleu ba komona ke non vraiment ba peuple congolais balembi parce que ba casque bleu oyo MONUSCO makambo bazali kosala bango penza baza desi bamoni ke ya solo il faut MONUSCO et bima babima na mboka na bango parce que trop c'est trop batu balembi na bango kokufa balembi na bango. Na Goma ça fait déjà une semaine tout ça kokende yango yo bandeko na ngai ba peuple oya Goma bana Kivu batelemi balobi ki ya solo vraiment tomoni ke soki totiki kaka MONUSCO boye tokosila po biso pe toboye pe babalikanize biso tolingi na biso te tolingi kaka tozala bakongolais parce que tozali bena Congo toboye na biso pe tokoma barwandais o Tout-Iland, ceux qui ne sont pas créés, oh, bamindele bazoluka basala Tout-Iland wana na Congo, peuple mutandi maka, ba peuple bazali autonome, ceux qui bango ba boy na bango, bandeko boko sala ngo na lomate. Biko na hapa nyewe kupiga masasi, hakuna hata FARDC. Muone ikakazaro yapate yenyewe wanatuonesha. Na bajene bandelea tu kubafuata. Kama ni tibu longo sawa. Njoo wale mnaona. Mnaona bajene wanabafata. Tunangwa sana kubarere kule yulu mkasindi kama situation itakuwa namna gani. Hapa tuko pembeni ya sekteri ya Lubiriha hapa kumisa. Troisième messe inaisha. Hapa Kristo wanakimbia. Uone gizi tu wiko na sabotage mambo mbaya. Basi wanapita. Njoo ba. Sawa grupe. Bo nimefilmia kutosha ile image mko naona basi njoo hali nyeme kwa kasini sai. Sawa. Okay. Esa magati ndenge neza na Ukraine ndeto za komona na Ukraine. Soki bato donance soki donance wana ba boy na bango batikala ba Ukrainien resa za sona choix te akotika. Mais soki bato donance balobi ke oui
biso tolingi tobima na Russie na Ukraine wana nde ekomi pays donc bapeuple mpe bakili ya Goma baboyi na bango mindele basuki peuple etelemi elobi ke MONUSCO il faut tobima MONUSCO asiliki akomi kobeta peuple masasi bandeko na ngai bana Congo toza peuple congolais na esprit pene ya bien tozongaka bato tozonga bato tolanda makambo te ndenge tozali komonela yango toyebaki ya solo nzambe moto apesi biso mabele wana nzambe apesi biso mabele ya kitoko bakoko na biso baheritaki mabele wana mpona biso me biso sikoyo tozosala nini toza koseka bango mundele akotikalaka jamais kolinga mutu mwindu ya solo na kati ya bamindele na mokili ezala bamindele mosusu balingi biso neti baresi baza na problème moko te na biso mpona bango tozali mpe baetre humain neti bango baza orthodoxe bamindele bakoma baya bachrétien oui mais selon baresi balobiki ya solo Afrique ezali komérite il faut ezala continent moko libre pour profiter pe parce que les Européens ils ont beaucoup bénéficié. Voilà président Poutine dans la même na président Chine. Il faut que tikape ba mekako au développer makamna bango parce que ils ont beaucoup fait dans le monde. Ba civiliser le monde, ba sali pe makambo belé pour l'Afrique, ba sali pe makambo belé pour la Europe ou tout le monde na Europe. Europe ezaki ba mindele to mona kate ba noir ba utaka na Egypte ba ka ko Europe ba civiliser pe mindele Europe ezali continent moko ba mindele il faut ba expliquer ba uta wapi lelo yo bandeko na ngai tomoni Emmanuel Macron lokola crise mondiale ezali. Abonnez-vous na Congo Alenga TV bandeko tokoyela bino ka masolo biso toyaka kosala ba analyse na lingala en Europe poto lobaka oyo ezali ke bana Congo to comprendre ka makambo za koleka na mboka na biso crise mondiale ezali na Europe awa bandeko na ngai soko landi komona ke Russie tango kaka bandi ko attaquer Ukraine makambo ebebi. Mais en 2014, biso déjà lié sur le quoi de la politique, to monaki déjà qui a solo bitumbe ko bima. Ngala monaki yango. Parce que nga pena na la politique na yé ba européen, idée na bango na ba américain, ba reste na ba chinois, ndenge ne pour na biso ba africain, ba ndeko na landa rango. Ata ba lo ba na monoka français to yoka kango. To yoka kango. Parce que to tangi na français. Attends, on va aller en Europe, en Allemagne, en Allemagne, en Autriche, en Danemark, en Angleterre. Bandekolato, ça les 50 ans, au Royaume français. Donc, Bandekolangai, guerre à Ukraine, ils ont qui conflit entre les Européens, Balinga qui va pousser la touche, tout est bien en Zalaki. Car c'est solo Bandeko, guerre a éclaté et créé vraiment. Makambo ebele na minute tuza koloba boye président Macron azali bongo na Afrique akendaki mobembo asali tourner na ye tomona kisa zongi on sait jamais ake na Cameroun ake na Guinée Bissau ake na Niger asali tourner kasi asolo na tourner na ye lokola biso africain au lieu que toyebaki ya solo président Macron azali koya en Afrique pour faire taire le président de la Afrique bayeba kozala na mo oyo te baloba na Russie ke Russie aya comme partenaire na bango asika na Chine il faut pas continuer toujours en France pour France azala toujours pays oyo et coloniser biso le sous pendant 2000 ans nde toza boye souci na bango yango na parce que ba matière ozali ko bima en Afrique bango balingi ba récupérer yango lisusu mais
biso batu mwindu ba pays africain tokozala toujours na se na bango ba mindele to bengi ba européen ba occidentaux donc en général na ba américain. Alors ba président na biso oyo bazali ko na Afrique boyebi ke makambele kaka boko mona mwana mwasi moko azali wana bazali na kati ya après boyebi ke soki basali cérémonie ya conférence soki esili baafricain baprésident na biso babetsaka mwa miziki Macron akende na délégation na ye mpe na miziki kotala miziki wana bokolanda video oyo ya moke bomona ndenge Macron azali kobina bazali koyoka miziki mpe ndeko moko ya mwasi azalaki wana bazali kosepela na elongo na président Macron bango nyonso na analyse na ngai naye komonaki ya solo biso baafricain toza mpenza toza kocomprendre te. Il y a des Africains oyo tobengi bakolabo lokola ndeko ya mwasi tomoni yango bango bazali kolembola bapeuple africain parce que tozala toujours flou kasi ye aza korichir akomaka na mbongo azala bien kombo na ye balobela yango na mokili ke ye azalaki danger femme moko asolona na mako mais bango baza kojouer rôle na bango mpona kodétruire Afrique parce que mundele ayaka kaka pa na ndeko ayaka kaka pa ndeko no mutu mundu ayaka pa mutu musu te mpo mundele akolinga te azwa munduki aboma yo akoya kaka epai po parce que bayebi ke ezali condamnable akoya te azwa munduki abomi yo parce que justice internationale ekoma ezali donc akoleka kaka na nsima ya ndeko na yo mpo ndeko na yo asala crime wana po adétruire Afrique akoleka kaka pa ndeko no africain po adétruire Afrique. Or sikoyo bapays mosusu lokola barussie na bachine balingi susu eloko wana te balingi transparente banoir baafricain baza na barichesse na bango alors toyeba bapourcentage na bango topesa bango babanda mpe kodéveloppe bakontinent na bango yango tozomona ezokóma lokola baafrique du sud baza kotelema na bapays lokola Mali bango baza kotelema mpo balakisaka ya solo il faut to changer ou ba français besoin na posa na biso mais il faut tozala sikoyo donc donner bino bopesi biso mpe topesi bino boza na besoin na biso mpona bamatière na biso mpe to na posa ya développement bana na biso mpe bazala bien bajeune na biso mpe bazala bien bakende baklasse bekole etongama mai toza nango ebele il faut kocréer baemploi mai ebima bato bamela mai tolanda video wana ya moke bomona ndenge Macron abini na système soki ya bacamerounais soki ya baniger wana bomona ndenge eleki matondo mingi
matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi bomoni extrait ya moke wana ndenge elekaki kasi ya solo bandeko ezali pasi pe mawa mingi tozali kocomprendre te makambo eza koleka na mboka na biso olieke président Macron ntango aye na Afrique ayebaki ya solo na Congo batinda plus de 20 000 hommes, plus de 20 000 casques bleus dans la République démocratique du Congo, 22 000, c'est comme ça, 22 000 casques bleus dans la République démocratique du Congo. Bazalaki presque 10 000 Ukrainiens. Ba Ukrainiens quand on a monde, bazalaki presque 10 000. Oh ba yaka pa na biso na Congo. Ata momoko manko alobeli yango na Afrique ezate. Bato bakolo bake non, ya solo ya ayaki pona makambo ya Cameroun, pona makambo ya Niger, pe na makambo ya Guinée-Bissau. Mais non. Mais tant bazo sur la makambo ya Guinée-Bissau ya yeli yango mais na kati ya Guinée-Bissau balobeli makambo ya Ukraine. Ta bazo lobe makambo ya Ukraine crise mondiale. Ya ba Cerelac bazo lobe makambo ya Ukraine, mais bakolo lobe makambo ya Congo te, fa ba casque bleu, Macron ko lobe yango que oui, il y a des morts. Plus de 20 civils bakoufi, casque bleu pe bakoufi. Macron alobeli yango te. Eloko moko te. Africain, to vandi kaka. Bazo préparer nini ni na bango au sommet à France-Afrique, soki biloko ndengo francophone eroya na Congo. O bango baza ko préparer. Mais biso ba congolais, ti ba ko sala francophonie, toza ko kufa kasi ko kufa casque bleu bande ya na Congo, baza ko sala eloko te. Koleka ya Macron na kati ya Niger, eza na ndeko moko ya Niger asali analyse moko po ameka ko expliquer ndenge crise mondiale oyo ezali, pourquoi président Macron aye na Afrique. Tolanda toyoka pe ndeko wana ndenge asali analyse na ye, azali bongo moko ya Guinée-Bissau. Donc, il faut qu'on fasse attention de tenir compte de la géostratégie et de la géopolitique internationale. La Russie, elle est dans un club, dans un bloc de puissances émergentes, des grandes puissances nucléaires émergentes. Vous avez la Chine qui est avec la Russie, qui fait 1,5 milliard d'habitants. Vous avez l'Inde qui fait 1,3 milliard d'habitants qui est avec la Russie. Vous avez le Pakistan qui fait près de 200 à 500 millions comme ça d'habitants. Vous avez la Turquie qui fait dans les 300 millions d'habitants. Et ici en Afrique, quand vous regardez à l'Algérie, qui est un allié inconditionnel de la Russie, vous avez l'Afrique du Sud. J'en passe, il y en a beaucoup de pays émergents qui sont avec eux dans ce groupe. C'est un groupe qui militent pour un nouvel ordre économique international. Ils sont en train de se battre pour que le monde soit multilatéral. Ils veulent rompre avec l'unilatéralisme imposé par les États-Unis. Les États-Unis veulent imposer leurs lois, leurs seuls dans le monde. C'est ça en réalité les enjeux. Nous devrons comprendre ces enjeux et regarder vers où il faut se mettre. Soit on est non aligné ou bien on s'aligne sur un bloc qui défend nos intérêts. C'est ça la géopolitique. Mais suivre les Français, vous avez vu en Ukraine, les Européens ont encouragé et ont soutenu le président ukrainien à défier la Russie. Aujourd'hui, il est dans des problèmes. Ils ne font que lui envoyer des armes, il ne peut pas les défendre. Aujourd'hui, c'est la Russie qui va décider de la fin de la guerre. Même si la guerre prend fin, c'est en fonction de ce que la Russie va poser comme condition. Donc, vous voyez, c'est une guerre qu'ils ont créée de toutes pièces. Le président Erdogan, compte tenu de ses relations avec les Russes, il a voulu créer des conditions pour une sortie honorable. Mais les Américains et les Français, comme ils ont un autre agenda, ils ont saboté cet arrangement. On devrait tenir compte de nos intérêts. Ces gens-là, ils ont allumé la guerre en Europe de l'Est, croyant qu'ils peuvent tirer profit.
eux, les Américains croient que la guerre va finir vite et l'Ukraine sera détruite. Ils vont reconstituer l'Ukraine et l'Europe sera affaiblie. Donc l'Europe sera dépendante d'eux, la Russie sera affaiblie. Donc tous les calculs sont faussés. Et nous, en tant que Niger, pays pauvre, on doit faire attention. On doit faire attention. Les Français, apparemment, il leur manque de la géopolitique et de la géostratégie. Sinon, un pays comme la Russie qui fait 31,58 fois la France, 31,58 fois la superficie de la France, c'est ça la Russie. C'est presque un continent. C'est elle qui fournit 40% de leur consommation en énergie à l'Europe, toute l'Europe. C'est elle qui fournit 34% du blé et du maïs au monde entier. Donc l'embargo contre la Russie, moi je trouve que sur le plan économique, objectivement, c'est un embargo qui est contre-productif. Puisque la Chine est prête, elle est prête à observer les besoins que les Européens refusent d'acheter à la Russie. La Chine a besoin de l'énergie. C'est un pays qui consomme beaucoup d'énergie, qui est 1,5 milliard. L'Europe, elle ne fait que 700 millions d'habitants. Donc, les besoins de l'Europe, si elle dit qu'elle n'achète pas à la Russie, la Chine est prête à observer ça. Donc l'embargo est où? Il est contre les Européens, pas contre la Russie. Vous avez l'Inde qui fait 1,3 milliard, un grand consommateur. Vous avez la Turquie, vous avez le Pakistan. Tous ces pays-là, ils peuvent acheter des produits à la Chine. C'est uniquement les Européens qui font l'embargo contre la Russie. La Russie continue à commercer avec le reste du monde. Donc, vous voyez, la stratégie adoptée par l'OTAN n'est pas bonne. L'OTAN a eu à conduire des guerres sur les bases des mensonges. Vous avez l'Irak, vous avez l'Afghanistan, vous avez le tout proche de nous, la Libye, où ils ont menti sur Kadhafi pour le tuer. Bon, toute cette stratégie-là, les gens ne vont plus accepter le suivre comme ça aveuglement. Donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on réfléchisse, qu'on interroge vraiment les grands spécialistes, nos experts. On a des experts en géopolitique, en géostratégie, des experts militaires, des historiens. Tout ça, il faut créer des conditions pour eux. Ils font ça chez eux avant de prendre des décisions. On ne doit pas suivre comme ça parce que la France veut quitter le Mali, venir s'installer chez nous. Non, il faut qu'on fasse attention. Quand la situation va pourrir, la France va se retirer, nous laisser dans une situation difficile. Moi, c'est mon avis par rapport à ça. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi tolandi ndeko na biso oyo ya Guinée Bissau ndenge amei komonisa biso. Donc mandeko pardon bandeko na ngai makambo oyo ezali makambo tokoyi kotika yango kaka boye te. Il faut tozala mayele. Biso ba Congolais tozala penza mayele, tozala mayele makasi. Toyebaki ya solo nzambe mutu akeli biso apesi biso mabele ya Congo. La République démocratique du Congo, tozali ko traverser période moko vraiment ezali passe. Bandeko so botali bokomona ke ba casque bleu makambo bazali ko sala na mboka na biso ba soda ya ONI ezali vraiment incroyable. Tomonaki na kati ya bis moko pardon jeep moko ya MONUSCO na kati ya Kinshasa, plein Kinshasa. Tomoni ndeko moko ya soda ya MONUSCO azali kobima na fille moko na kati ya bis. Eza ba biloko mosusu tokoki kotia yango te, mais bato dasi tomoni yango na ba réseaux sociaux, mais ya solo ba autorité na biso bazali kotika kaka eloko wana eleka kaka ndenge wana. Or biloko wana surtout ezali ba preuve à l'appui elobi président ya Sénat baati. Tant que président Sénat za kolobaki ya solo peuple azali na raison bandeko na ngai ba preuve yango wana pona kolakisa ke ba soda ya MONUSCO o baza koya na Congo
tango communauté internationale bazo kopona basoda wana baponelaka biso kaka biso na Congo basoda oyo bakoya ko se enrichir na mwa bambongo bazwaka ba $3000 wana par mois et puis kobebisa ba jeune fille nyonso tu oyo bazali na Goma pe na Bukavu. Boko remarqué que ya solo baza kotika bana parce que boyebi que crise oyo ezali na Congo ba fille wana baza kokoka te baza ko se donner plus mingi na ba pakistanais na ba indien. Tala ba troupe oyo ezali koye epai na biso babandaki na ba ukrainien bayeta bamoni bitumba ebimi pa na bango bazwi 10 000 casques bleus ya ba ukrainien bazongisi bango na Ukraine. Donc biso ba congolais bandeko toza na chance kasi ya solo biso moko peuple congolais toyebaka na biso kotelema te kobundela pe toyebaka koloba te tobanda koloba pe soki bapays mosusu omonaka na bareseau sociaux soki mboka na bango ezali touché okoremake ke peuple wana bango nyonso tu na diaspora batelemi baza koloba na bareseau sociaux baza kolobaka ya solo mboka na biso bona bonde toza komona bapays mosusu mais biso bacongolais mboka na biso soki ezali touché bandeko na nga bokoremake ke ya solo peuple azali na ye koloba eloko moko te yango biso tovandaka na biso kimia te biso tolobaka kaka biso tolobaka kaka parce que ezali mboka na biso tokoki kotika yango te toza na bagorille na biso toza na biloko na biso oyo nzambe apesa biso eza biloko na biso président Poutine alobi il faut to profiter nango il faut to profiter nango quand toza komona baprésident na biso Félix baza wana bandeko na nga biso peuple toza na droit ya kotelema mpe kolobela bango na Ukraine na nini Irak yango wana bake bakoti na parlement balobi non 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 so tomoni gouvernement eza kotambola malamu te so botelemeli bango bandeko bakobongisa tala neti mai na République démocratique du Congo ekoki kozanga te jamais mai ekoki kozanga mai il faut ezala na Congo mai tokozanga mai te mais tozangi yango bato bazouta mosika bakende lukaka mai na 5 km bamemaka babido na mutu mpona koluka mai mboka bagori mboka banyama ebele toza na deuxième forêt quoi deuxième pays na monde forêt na biso za deuxième na monde après Amazon mai etondi jamais bato na kati ya Brésil oyoki bato bazodéclare na Brésil ke bazangi mai. C'est incroyable. Nanu na yo kongo teke na Brésil, baleli ba peuple ya Brésil, ba brésilien, ba le bakia solo, mai ekomi pasi na Brésil. C'est incroyable parce que baza na mai ebele ba laki côté kota po baza na forêt. Tala mai ezaka na Brésil, ezanga te. Biso moko na Europe awa. Toza ko na mai ko ya danger te parce que mindele bazaka na océan. Océan ngo peza mosika biso toza bakota kolona wa po mona océan ko banda ko na ya. Faut que no mona bakota mburu wana mona océan ba Bremen musika. Mai kaka moko eleka pa na bango laki kaka moko to mona ka oyo uta Suisse yango kabola kota ba Suisse ba France partout ba mai ebele Hollande ne mutetonde na mai. Mais biso na Congo mai etondi biso ebele botala ka pays lokola Brazzaville pays oza pembeni na biso bazangaka mai te mai toujours ebimaka jamais oyoka ke crise moko za na Brazzaville ya mai président Sassou aza wana ata bafingi président Sassou aza dictateur mais bandeko peuple na ye melaka mai peuple na ye ezali na courant kaka oyo ya biso ya Congo yango alimentaka courant ya Brazzaville bafutaka mbongo mpo bazwa courant epai na biso mais biso bato totekelaka bato ba courant biso moko epai na biso courant eza te biso moko epai na biso mai eza te source ya fleuve Congo bandeko na ngai
Brazzaville azwa kaka mopanzi kaka ya pamba mais azalaka na source te mopanzi mais biso moko fleuve Congo etoka biso mai eza te sa konte bamai ya njili balaki bamai ya kwango bamai ya ndenge na mbuje mai kuna na kananga bamai ezali kuna minene oke na Lubumbashi bamai ya minene meme kuna kote ya Kisangani mai ezali kuna fleuve eleka kuna ya monene kuta ya kosakana te mais tozali kozanga mai na Kinshasa mai eza te bato baza na Mongafula bazolela mai bato baza na Bumbo Selembao bazolela mai eza te c'est incroyable yango boautorité bomekana kofongola miso boautorité na biso tozomona banzela eza kotongama merci mingi na président Fachi Beton ya solo banzela oui toza komona mais mai bato mpo batonga bandako tozosenga mai bato mpo balia fo bamela mai ya bien bato mpo basokola bilamba oyo mai bato balavage mai bamason mpo batonga bandako ifo mai eza nécessaire mpa ya bato kolamba mai mutu fo amelaka mai chaque jour finalement bandeko bozala nandimi teke na ndako ya baministre na président na biso Fachi mai ezangaka mai ezali amelaka mai chaque jour parce que mutu tu o ngai yesu amelaka mai o nga fumuki mbangu amelaka mai mama kipa vita bato nyonso na mokili bamelaka mai nzambe ye moko amelaka mai bongo biso banyama bana posa mai bandeke bamelaka mai baautorité na biso bozala mite ya malamu baoccidentaux tolembi bango il faut tokóma mpe na monde ndenge peuple azali kotelemela MONUSCO il faut mpenza tolakisaki ya solo ezali bongo félicitation na peuple ya Kivu na Goma na Butembo mpe Bunia botelema lelo kuna Bunia esala misusu ya danger marche ya monene balobi suka MONUSCO fo abima il faut abima na République démocratique du Congo parce que trop c'est trop balembi donc bandeko na ngai président Macron azali koluka affaiblir Afrique azoluka ayeba système nini bakoluka basala po bakoloniser biso sur 2 siècles tina 2025 boule na bango baeuropéen yango wana yango ozomona ke Poutine abi botelema banoir africain botelema génération oyo ezali na Afrique mobimba eza trop jeune bandeko za pasi mpona baeuropéen bakomi mpena na problème ndenge tokoki tolanda Niger wana oyo toloba bandeko za mobulu mpona baeuropéen bakomi na problème parce que jeunesse oyo eza na Afrique lelo eza mobeso eza ya sika so otali bato tu oyo baleki ba 50 ans na Afrique baza moke na ba 60 ans presque Afrique mobimba bandeko na nga baza moins de 40 ans pays nyonso tu atoke na Côte d'Ivoire oke na Tchad oke wapi komona bana nyonso tu baza moins de 40 ans bajeune nyonso tu base batelemi miso se fongwami technologie se kote na kati ya mokili makambo tu bango tu bakoma na ba iPhone ba iPad babiloko wana nyonso tu bakoma na biloko tu ozobima donc bazo comprendre monde ndenge eza kodeveloppe eza kokende yango moni baeuropéen bakomi na problème bachinois mpena baza kolakisa bango biloko tu eza kobima na Chine baza kotinda yango mpe na Afrique africain nyonso tu akomi miso ya kofongwama alors bango sikoyo baprésident na biso balingi bafaiblir population bafaiblir peuple mpo peuple acomprendre makambo ebele te kobinabina kolakisa babiloko ezanga ntina bamindele bazoya bakosa bato un président bolandi Macron aza kobina mpo nini ya solo bandeko balaka amonake non président aza gentil te baye kosala to bafaiblir biso mpo te ya solo biso toyeba kodeveloppe te yango bandeko na ngai il faut tofongola misu merci mingi ya solo masolo na biso toyaka kaka toujours kolakisa bino ndenge masolo ezali kokende na mboka na biso mpe na continent Afrique
bandeko bo partager toujours vidéo, bo s'abonner na Congo Alenga TV, tokoyela bino kaka masolo oyo esengeli boyoka ya malamu, surtout ba mama mikolo bolandaka ba émission, vraiment nzamba pambola bino, nayebi ke bozali ebele, kasi ya solo ngai mona na bino Congo Alenga na yaka kaka koloba polele oza koleka na mboka. Biso tofingaka te, o na ya na finga, en tout cas ezali genre na ngai te. Mais biso toyaka kosala analyse nga mwana na bino pote ya solo boyebana ko comprendre oyo ezali koleka na mabele na biso pe oyo ezali kobongama o parce que biso pe tokotika oyo bana na biso pe bakoyeba pe koloba lobi. Donc bino pe ba mama o bolandaka biso bo partage toujours vidéo po bato batala yango. Et puis au partager, au s'abonner, bo s'abonner parce que YouTube elingaka oui baza ko mona yo ko sala ba émission bato baza ko landa yo bato pe baza ko partager les vidéos pe baza ko s'abonner et sala malamu nzamba ko pambola yo soki o s'abonner pour partager. Monisco ya solo azali fautif abomi ba congolais. En tout cas hapa ni danze sai hapa Kasindi deja mtu amepata bade. En tout cas tukuna kufa, Mungu atusaidie kabisa Mungu na mwingine wade njo ule wade njo amepata ya moli na mie mwaniko naongea na nyie deja mie na mie njo ule nisha kuwa blessé deja, inaniswata inaniponyoka kabisa. Sinjo isha niponyoka, iliniponyoka hapa. En tout cas ni danze, tuko grave hapa kabisa, tunakufa. Monisco haiko na jali tena mtu nani, niko na piga njoza ver make tunakufa. Mungu wangu Mungu tunakufia huku. O ye po asala sécurité na bango, ya beti bango masasi odobengi babali réel. Eza pena dignité monde mobimba, il faut balobela yango. Mais lokola mboka na biso ezali na munyororo bandeko moyen penza babimisa vérité ya mamu ya Monisco na bandi toujours mona yango même na communauté internationale ba chaîne télévisée na bango baza kolakisa yango te parce que bayebi ki ya solo bakoki kolakisa yango te po ezali crime. Soki resi amoni yango pe bayebi pe na Chine communauté internationale en tant que bazali bama pe balobi yango ba anglais type moko yaza na Angleterre donc fondation moko ezali kuna pardon bango balobi bazali koluka parce que naza na vidéo nango te baza ko accuser balobi ki ya solo il faut ba modifier système nyonso surtout ya Monisco ou bien Monisco sila ou bien basiatique na Russie donc na Chine na Inde Afrique du Sud na Brésil bazo sala bloc na bango po bango pe basala bango loko basala G7 bango pe kuna bazo basala oya bango ba benga ngo G20 na G20 wana oyo eza na monde mobimba kala mingi te na novembre awa Poutine pe akokende balingi ba changer masolo bino na G7 biso pe koto to sala eloko moko boye po to protéger pe monde batimbeli ki ya solo ba occidentaux vraiment ba ne connaissent pas bien ba kosa biso ba ko Nzambe na ngai fumuki mbango bakosa biso na ndenge akosakana te ba européen o bomoni batu mabe lukuta baza nango bamemela biso lukuta na Afrique na religion na politique économie makambo nyonso miyibi biloko nyonso eza na Europa oyo tozomona bandako na bango bamituka bafusée biloko nyonso to basalaka yango kaka na biloko na biso ya koyiba soki baye koyiba te ya solo bandeko bakokela pe eloko te bako inventer eloko te
donc bango miyibi bango eloko bayebi koyiba na koboma eloko bayebi yango wana yango bachinois na barisi baboyi biloko wana mutu nyonso na mokili akokufa aloko oyiba ye mpo na nini senga ye ube boyokana bango balingi sikoyo monde etambola ndenge wana donc monde ezala susu te ya diabingulu diabingolo baeuropéen balingi kaka kidiabingolo donc ye akoboma yo abotoli biloko na yo abomi yo abotoli biloko na yo mais monde ekotambola kaka ndenge wana te elobi président Poutine mpo na nini monde etambola bongo botika baafricain mpe badevelope baza na biloko na bango baza na droit mpe kosala baiphone baza mpe na droit kosala voiture pourquoi mpa basala mpe fusée mata likolo pourquoi mpe basala voiture ta eloko moko boye bainvente mpe babiloko na bango baza mayele toza mpe na kati ya baekole babana na biso baza na mayele biso mpe tokoki kosala biloko na médecine mpe towa makasi bakisi banzete basalaka wana oyo basalaka baaligon baaspirine bakisi ebele bayaka kozwa banzete wana na afrike botala bino moko nano biloko nyonso tu européen ayaka kaka kozwa ala botika mpe continent wana développé bango balingi te non yango bozomona Macron aye susu wana mpo akanga bapeyi wana mpo Mali sake na ye Mali alobi non tolongwe na francophonie tolongwe na biso Afrique du Sud mpe alobi non banoir wana Afrique du Sud baparte dona banda bazwa pouvoir deux fois te batikelaka so mondele jamais akoma président d'Afrique du Sud non bosala erreur botongela biso Afrique du Sud mais pouvoir bokotikalaka kozwa ngo te bango mpe babotaka oyo mondele abotaka na ye mpenza te na Afrique du Sud ekoma domine sikoyo lelo na banoir mabele ya bakoko na bango donc bandeko na ngai monde ezokende mabe toyeba makambo ndenge ezokende na mokili bakongolais tofongola misu toza kaka te tolula kaka nde toza na poto ozomona kaka ke non vi yango ebongi naza bien kongo kuna bandoki bona boye non eza mabele ya bakoko na biso bapesaki biso mabele wana mpo totonga yango todevelope yango bana na biso mpe bayeba yango eza kaka te bo tovanda na poto tovanda kaka tovandi non kasi so tozoyina mabele yango kuna na congo kasi esili te esili mabele wana donc bapesa na bango bamindele mpo baprésident na biso nde baza na il faut bachange mentalité il faut babanda kotonga il faut bachange mentalité il faut bapesa bato biloko ya kolia toza na zamba il faut tolia mai ezali il faut tomela il faut bacréer baemploi basala basociété parce que bazwaka de millions ya mbongo wana bokoki koinvestir yango kaka te na badubai to na Europe awa ou bien na bapanama non il faut bakoinvestir na mboka na bino bobanda kolakisa misala bolakisa baeuropéen ke non tochange biso siko mbongo na biso so te tokosala eloko mosusu te tokoinvestir awa oza na million somba badanki président commandé badanki batracteur esala misala nde tozomona lelo misala ekomi kosalama neti na Europe o kushe ya nsima tozomona béton ndenge faci azosala misala ça c'est comme ça baterase esalama batia yango baluka bato babanda kosala soin ya baterase baluka bato babanda kopangusa nzela wana princesse ya kitoko. Merci mingi ezaki ya bino ndeko Shora de Sulanga toujours na masolo na biso toyaka toujours kaka na koloba oyo ezali koleka na mboka. Merci mingi nzambe apambola bino ezaki ya bino Shora de Sulanga kongwa lenga tokutani bongo mbala nsima nde tokosola lisusu masolo oyo etali mboka. Merci na bana Erogal Lisungi le 18 septembre mobange na réunion na kati ya Paris tokokutana lisusu kuna nzambe apambola bino. Merci mingi vraiment tokana bandeko nyonso bokopartager vidéo oyo et puis ko s'abonner kosala kitoko. Merci ezali émission na bino
Vraiment, Nzambe azala na bino, tokutane bongo mbala sima. Matondo mingi. Ciao, 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 ciao. Nalanga makambo kambo na mema na yebite kakofinga tina sana komi konesana nango lokola sodo ya kendaka etumba lukitwa masasi emesana utakala matuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki